Bolandara Lingala News Magazine ou sa information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Et du nouveau jamais vu en RD Congo. Professionnel Yaboé. Nanu Azalate. Clara Perika International. Ayena ba novation ya sika. Tosuki awae. Na idée ya chef de l'État. Ndenge kaka alobaki. Bokende kozwa mayele libanda. Pebo salela yango na mboka. Clara Perika International asaleli kaka ndenge chef de l'État alobaki. Aye na ba novation ya sika. Tala periki oyo babengi plante. Awa eumelaka te po babetra ngo dada na tango mokie oza mobimba. Pe minutes ya kotanga osepeli. Vraiment Clara Perike International sika te na commune ya Kalamu, quartier Matonge, avenue Victoire A44 en face ya salle ya la Grâce. Wana oza mobimba. Pe numéro na ya contact ezali 0 plus 243 90 48 17 009 plus 243 90 48 17 009. Oyoki pe wanande oza mobimba na ba contact nyonso. Na Clara Perike International toyoka batu bakosamaki kosala plants na maboko. Lelo balandi evion ya Clara Perike International. Poyende asova bango. Bolanda bango na micro ya Lingala News. En fait, j'ai une petite information à vous donner de la part de notre coiffeuse maman Clara. Ayel Bisso du nouveau en fait. Elle a emmené du nouveau en RDC. En Kinshasa, précisément en Kinshasa. Donc, mon idée botonga ba Perike na maboko. Moi aussi je suis du domaine na tonga Perike na maboko, mais la machine c'est juste mieux par rapport à maboko. Maman Mbote bandeko nyonso ya Kinshasa pe partout azola de biso. Na lingika na invité bino ba fio bazwaka. Na ba o bazwaka te, maman Clara aider biso makasi na kosala ba Perike na prix moko ya se. Na $5 ya pamba. Osalisi Perike no na machine, to mesana kosala ba Perike na maboko ezo katana ezo fongwama. Mais na nzela maman Clara en tout cas, biso na ba chinois toko kanie boye bele. Tala ndeko, yokanisi esili ten. Formation awa na Clara Perika International eza assuré. Olandi formation na mbongo mukie obimi na mayele ebele ya bien. Tala mbangu oya kolanda formation. Tala ba oyo balanda formation na ndenge ya ba condition malamu ba lobby na micro ya Lingala News. J'étais à la maison comme tout le monde. Naïba qui peut l'autre côté. Après, côté à la maison Clara Perike a formé déjà des jeunes. À partir de là, on a compris que nous avons une société, nous avons qui est fort, comme OSIK. Nous avons une formation. Jusqu'à présent, nous avons une Perike qui est bon, conseil, nous avons le message qui est sur l'avenue Victoire A44. Baya ebele baya ko s'inscrire na ba formation en cours baya vraiment baye bandinga pe na yaki lelo pe na yebi tozala pe sengo makasi na pe na biso ba phénomène kulu na ekosi la pe makambo mabe mingi ekodimini. Donc mingi ya lobeza kite merci na maman Clara na opportunité pe si biso ba jeune otozala ki ba ne ko rêver na banda lelo pe to ba ko sala Perike to ko mape ici na société ya lelo. Donc merci mingi na maman Clara International ou à salle pour Nabiso Bajen RDCP à Kinshasa mobile. Il y a un minimum de mesate, minimum na ba image donc musala mais ils ont sala vraiment musala
tozosala vraiment mosala naosenga na bakonzi basunga biso tozangi bamoyen ya kosasortir na mayele oyo toza nango tozosenga na bakonzi basunga biso lelo oyo na initiative oyo toza nango. À part ça tozali na baformation tozali eza formation ya esthétique tozolakisa mpe kotonga perruque tobengi bandeko nyonso ya basi mpe mibali oyo baza na posa ya koyekola esthétique oyo baza na posa ya koyekola kotonga. Clara Perruque afongoli baporte mpona motu nyonso mpona koya koyekola. Tobengisi mpe bandeko oyo nyonso atanga te ayebi kokoma te oyo ayebi eloko te aya Clara Perruque akosunga ye akolakisa ye lolenge nini basalaka mosala. Abeto na kati ya Clara avandaka wave Clara metanga na Chine melonguka baklasse na ndikuna bon amemona nde ameproduire na Chine vomi muvutuka na Congo komba na Congo bampaye na munu boza kutumba ve boza bakulwata perruque ve yo na Clara mena tila betu Clara mena tila betu perruque en tout cas betu me sepela mingi yake international yake ti concurrent mo chive ebuna yake tunga mpi bien ba client pike kota mingi na kati ya Clara Perruque olieke betu vana na banjo kisalu kelve vime kuma mpasi yoena betu me kwisa na kulonguka na kusala na kusonika bon betu ke lomba na bayina mpike na kati ya banjo bokwisa landa formation ke na 5000 uniforme ke na 10000 bon frais ya kutangila ena ke na $120 muntina keti ndambu akuspesa bonde avance alonguka azaba betu bana Congo betu kuma mingi bon kisali ay otambula mingi na kati ya Congo bayena kuzaba ve bozaba mpio mama Clara kebu ya mutu ve mama Clara ke yamba mutu nyonso jeune garçon jeune fille mama ale akwisulonguka sana kubaka avantage na kati ya kisalina mama Clara yake fin musala oyo eza musala oyo esalamaka na Chine nde Clara Perruque encore azalaki na initiative wana atangaki na Chine ntango asilisi classe na ye nde azwaki mpe likanisi ya kozwa mpe musala oyo esalamaka na Chine komema yango mpe na Congo parce que bakongolais bazalaki souvent kokende kaka na Chine kosala kuna na bachinois bafuti biye bakei bazongi nde Clara Perruque afacilité la jeune fille bamama nyonso oyo banda kokende Chine kosalisa kuna bakendaka esu Chine te basalaka awa baplace na bango a partir ya Congo nde baperruque totongaka yango na $5 soki mutu aye na filet na ye na elastique na ye mais sans cela okofuta 2500 lokola 12500 po batongelo perruque na machine donc na 30 minutes ya pamba perruque esili na machine. À part ça Clara Perruque ape azopesa formation na bafille oyo bavai na ndako bazomona musala osala eza te Clara Perruque ape afacilité aboyi kobomba mayele wana mpona ye moko alingi mpe akabola ngo na bandeko na ye ya Congo azopesa formation awa na Clara Perruque pendant 6 mois soki moto alinga yekola kotonga perruque na machine aye awa na Clara Perruque formation eza nango na prix moko abordable parce que soki totali na ndenge batangela yango na Chine na Congo omoni ke biso ato facilité bato na prix moko mokie ayekola musala oyo ekosunga ye lobi na vie azala pe mutu soki moto alinga yeba bisika o Clara Perruque ezali toza na commune na Kalamu na avenue Victoire A44 tozalaki liboso na A28 tolongwe na A28 nde topusani kaka mokie na A44 référence ezali juste salle de fête la grâce au l'équipe kaka maison communale ya Kalamu otuni salle de fête la grâce toza juste en face tiomoninga na maison ya Clara Perruque awa eza ke misala ezosamba ebele na kati ya centre de formation ya Clara Perruque tozaki ya kolala mbe Clara Perruque ayokola musabiso mpona misala oyo ezosalama awa mama na biso Clara Perruque international auti Chine
bon na bosa nte ba international bazaka azaka moko o tozobenga lelo Clara Perika yende international mususu azate pona tambo na ngana mona ba international te na yo mona nde international awa Clara Perika nazaki ya kolala ala musinga kotona nazaki ya kolala abenyinga lelo tina komi awa na yeba kyata kotonga ta periki ote ozomona oyo ebele bazotonga bango na maboko lati periki boyende ti mama biso alata ki kuna omona kina ebandeli alati periki omona periki vimbi likolo kwa bateli banga na kati wale za ba periki batonga na maboko mbali periki batongi na machine olati yo momoni evandi na mutu pe calme donc ope makitoko ezate lokwa ba periki na bango olati evimbi yo na mutu lokwa bateli banga te nyonso na esa mana centre de formation Clara Perika donc yango nazo yebisa bandeko bazana ndako na ba o bazotala biso mama papa yo moto vandi na ndako to yo moto vandi si mwana no na ndako azosala eloko te mama yaka na ye na maison Clara Perika centre de formation yango ne fungwami mama yaka na ye ayokola musala maboko lobi ekosunga yo mwana noso ayokoli abandi kosimba mbongo ekosunga yo yo pe papa moto sala musala te ozana poso yokola ta musala mobwe yaka na centre de formation Clara Perika azoyamba papa mama oyo azosala eloko te yaka koyokola musala maboko oyeba kotonga periki na machine oyeba kosala listage oyeba kobeta ba modèle ebele na ko planter ndesi awa tozosala Clara Perika international yango nazobenga international pa azo planter azo poser donc azo beta ba modèle kotia ba make-up nyonso tozosala awa donc soye awa soza posa ba poser au periki to poser to tia ba make-up to kosala nyonso to kosala awa obanga note ato beta ka nyonso tozopesa pe formation kitoko na elengi ebele des abana belé baza awa bazo yokola bangongo bazondima bozotana na mingi boya ebele to bengi bino na maison Clara Perika international ta international bazaka ka moko o tozomona lelo na Clara Perika yende international donc maloba mbote ebele et pas Clara Perika point o nazomona eza formidable vraiment Clara Perika international na maele oyo azwa na poto akaboli yango pe na bana mboka bazala maele ndenge kaka président de la République Antoine Félix Tshisekedi nenga lobaki kozwa maele libanda akaboli yango na bandeko na ye ya Congo boyoka ye na micro ya Lingala News. Oui, eza bongo penza ezoloko oyo naza nango penza natambola nango ata lelo soki nzambe akongo banzela kote mosusu eza na baformation mosusu esengeli nakende natanga na bapays mosusu mpo naya nango lisusu na mboka na biso nde nazwi ya baperi eza mpe na bamidele mosusu oyo esengi fo kotanga na bapays mosusu donc esengi tokende totangi toye toforme mpe bandeko nde tomona bachinois basala baki batangi na bamboka mosusu bazwi mayele na bamiliongo na mboka na bango bapartage yango kosala eza te oyo eza mosala maboko soki oforme ye ekopermettre lobi ntango akosala mosala ozozwa eloko ya kolia ya kolata ya kofuta ndako yango wana yo mutu otikali sala mbangu vraiment awa formation ezali ya kotanga na Clara Perika international za musika te na commune ya Kalamu quartier Matonge avenue Victoire à 44 pe contact na ye yoka bien plus 243 90 48 17 009 plus 243 90 48 17 009 sala noki yonde mutotikali okoya kosimba mukila pamba yaka mbangu na Clara Perika international ezali su ya bana Congo. Voilà. Je suis venue laisser ma maman. Pour faire quoi? Pour prendre son péri. Pour prendre son péri? Oui. Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle.